Ntinga Akanga Masolo la chienne par excellence. Yé, yé. Banangola, Gemidor TV. Eza na émission ya makasi. Ba théâtre ya makasi. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagage bien, ba film bien, ba information bien, eza awa. Bo s'abonner. Tala nga na zawana. Boko mona ngande bolingaka nga, partout bolanda nga boko mona nga. Gemidor TV. Kende liboso. Avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakati, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesite. Place de Chino Lanzali, soso pe mobutu azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nyonso tuto sala awa. Ils sont super canon. Ils sont super barbara. Ils sont kusala makitoko makasi bande kunangai. Baba de Ntinga. Udo sala musene yo kitoko. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bokotala biloko kitoko, bagaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyonso ya kitoko. Ouais, balubi, muto akimate, muto ajapete. Biso nyonso, musapinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission kafu, bo reçoit gaga kafu. Bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement bo rater. Est-ce que si na kosabino? Na note. Est-ce que si na kosabino? Na note. Boumela. Bateyate, bagage. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement, na s'abonner, tout ça na biso nyos tout, pour tout ça la décider, na ke s'abonner, yo so là, nin. Pour bandola lanza te, bandolia qui a mal qui a dégâts. Bo s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc, yo so za distrait de gauche à droite, tala ba star na bino tout. Bolinga a. Talanga wat, te. Pasi na zanga wana ngana bango, tu so la raté, so di mutal, utani ngao, ngana ke s'abonner, ngana ke. Tokutani wana à suivre po, bo mona nene botai toujours. Nyonso tu yikitoko, izene Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Touja one. Let's go. L'initiateur c'était Ntinga. Nzambe azolakisa ngai ke mama na azosouffrir na mbasu ya likolo ya blague te fo bamema ye na église nalobi teke ezaka bongo mais soki onga na moni eza bongo te botika émotion yango eza ya tristesse ya douleur nano ata nsima mikolo eza ebele donc lelo nakozalaki idéal na ngai c'était mon tour. Parce que déjà le fait que beaucoup la vie soit beaucoup de mutuka tuti océan eza mutuka ya esprit batuti ye na mutuka babomaki ye quelque part baye kobwaka ye babimisaka wi mutuka nde mutu etuti mwana océan azalaki daya na fiancé na ye jibe alingaki kobalisa mwana na ye me mwana kei atiki papa chéri na pasi oyo choc non papa chéri aza nango na motema esilika te oyo mulunda kufi toyoki ata message moko te ya na ngambo ya parti moko oyo asunga ye bango mpe mingi neti mpe perde alingaki kobimisa basekret na prison azalaki malade kufi na se ya pongi mama bolingo azaki liwane ezwi na hôpital liwane ezwi na ndako po akufi na Congo te akufi na Maroc ki testament mama bolingo atikeli bana ne liloba mbote bandeko nyonso bozolanda biso bisika bizwami bino
bandeko ya Gemidor TV. Bonjour, bonsoir. Naebe na ba pays mususu baza buto, mususu baza moi. Mbote na bino. Lelo vraiment te ko beta di solo ya pasi. To bungise ba o abiso to bandai kolanda o ba bandai ko sekisa biso. Ya liboso ya kolobanano to chiko bungisa moko ya biso pasteur Daniel Ngoyi Mulunda oyo azalaki président ya Seni asile kotika biso mokolo ya dimanche na prison ya Kananga. Ngoyi Mulunda aza susu na biso te. Ya mibale ezali moko ya biso icône to moko artiste ya mboka o na groupe Salongo depuis tozala mike to bande ko tala bango babande ko sekisa biso to ndola na bona RTNC Mama Bolingo yepe atiki biso na mboka Maroc to beta lisolo nango alali alamuki te na mboka Maroc azalaki na hôpital azalaki na ndako liwa ezue wapi na hôpital to na ndako. Donc Mama Bolingo azali susu na biso te. Ya misato tozana sango ya mwana artiste musicien Papa Chéri Jibin Piana Océane Mpiana Longondo yepe asiko tika biso na liwa o ya pasi ya mbalakata mwana wuti entraînement aozunga ndako toyebite atalaki prince atalaki nzela tavakatsa asiko kufa se place pe mutuka ane monani te oyo tuti mwana na poto neti France mboka neti France ba caméra toyebeza partout ba caméra za mais tisiko véhicule wane tuta mwana e monani te yango bo Holanda to beta lisona ngo bo Holanda ndenge mama solo baba yibie mwana bayibie mwana 27 ans malgré berere zalaka makanisi ba penser koto peut-être outi mais beaucoup de accident faut mutu kwa ne monana ba caméra zale ne monani te to sukisa na moko ya biso réalisateur ndeko na biso moninga na biso maître TNK vidéo tonton Kalanga yepe asiko tika biso veme sala ki pasi ko perdre réalisateur a munene boye o asala bat ba yebie asala ba clip belé na ba mission biso Kongo minene asala na ba mission belé à Luanda asala ba mission belé à Côte d'Ivoire. Donc boisa ko kolobate to cho perdre bat minene na mboka ya liboso to kota to fongola nanu na dossier ya Ngoyi Mulunda na sengle bande connaître Gemidor TV o bozolanda biso soko s'abonner nanu te s'abonner déjà s'abonner pour makambo awa eyendongo makambo ayendongo Ngoyi Mulunda akufi ndenge nini alinga ko bimisa ba secret na prison azaki malade azaki empoisonné bo s'abonner na Gemidor TV ande makambo Ngoyi Mulunda obozomona na betando na bino azalaki président ya Seni
eloko nini etindaki bakanga ye to batransfere ye na prison ya Kananga. Azalaki kosala bamessage ya haine ya kokabola, bamessage ya kokabola batribi bakasayena bakatange, donc kotia potopoto to bitumba to désordre na de tribi wana. Nde eloko etindaki eke bakanga ye. Après kokanga ye kosambisa ye, azalaki toujours gardé na prison ya Kananga. Na nsima mikolo ya lobi awa akomi gravement vraiment malade, mais yo yebi kaka mboka na biso ndenge ezalaka, moye kende kozwa soin libanda eza te, moye mpe batransfere ata quelque part eza te, na ndenge akokufa na prison ya Kananga. Ngoyi Mulunda kufi, toyoki ata message moko te ya na ngambo ya parti moko oyo asunga ye bango mpe mingi neti PPRD. Ata mutu moko te tomoni ke aposte apesa message moko boye aza te. Liwana euti na ngambo na bango na IDPS. Je pense que biso nyonso toyebi situation ndenge lekaki ata mutu moko te azala na ngambo na ye na ensemble, même ma message est passé te. Tokoti na mama na likambo, artiste comédien Mama Bolingo akufi na se ya pongi. Na se ya pongi, Mama Bolingo azaki liwane ezwe na hôpital, liwane ezwe na ndako, po akufi na Congo te, akufi na Maroc. Maroc wana tosala keba nango. Na beti c'était vraiment Maroc wana tosala keba. Maroc na moni ekomi mboka moko boye, ekomi ko silisa bato. So ba musicien bakeka akuna bazonga te. Bato bakekuna bazonga te. Président na biso Mobutu akenda zonga te. Maître Dingwe akenda zonga te. Alors tout ça la keba na mboka wana Maroc. Ba vie de loin ba keba Soudaf awa ba Afrique d'ici ba traiter bango santé lelo kitoko, vie de loin zotambola la ti santé normale. Pourquoi ka Maroc? Toke bungisa moko abiso mama na liwa oyo ya mbalakata liwa lokola ya mpuku olali ola mukite. Ozalaki akufi na hôpital ou bien akufi na ndako. Atiki testament Mama Bolingo. Atiki libala ne liloba. Avant de continuer, na kosenga bandeko nyonso ya Gemidor TV bisika bizwa mebino bo s'abonner massivement na Gemidor TV. Et ça biso bien. Mais avant de continuer tout l'andana nos vidéos na kini place matanga ya Mama Bolingo Bache na famille na ye tout le monde a baptisé belé ba yaki wana pasi et ça qui peut mawa malgré bakoka koloba na micro Gemidor TV mais quand même to joa que quelques images ndenge ezala kaka. Après, tu as bino message à Souka ya Mama Bolingo. Tango azo souffrir na maladie. Tout le monde ba vidéo ana tokozonga après.
Marie-Clémentine Odia, alias Maman Bolingo et à Groupe Salon. Naye Lisusu pour la deuxième fois. Pour remercier tout d'abord, le président de la République, Fachi Beton, pour Azali na maman, Moko ou Azasi Maraye, derrière un grand homme et une grande dame. Une grande dame, bien sûr, mais femme de bon cœur. Na motema malamu na ye nde yango wana ngai Mama Bolingo nazoloba lelo mpona ndenge asungi ngai à travers fondation na ye mpo nazwa traitement ya malonga mpe nazwa traitement mpona bokono oyo ezwaki ngai soko ezalaki kaka mpona ngai je ne cesse de le répéter que RTNC nasalela mbele naza na vie te quelle que soit célébrité oyo naza nango nasaleli mboka ya mingi nakokaki kozwa te nazwa pe te mpe nakokaki kozwa te makoki oyo ekokaki kosunga ngai pour ke nazwa traitement nazala en bonne santé oyo nakolobaki nazozwa nanu traitement naza nanu na sous traitement estango ekosila nakozonga lisusu na mboka nakozanga koya te mpona koremercie soki nakanisi bien na matanga ya mindondo mama olakaki biso olakaki nga oyebisi mama alinga na ngai tozalaki biso mibale oyebisi biso ke nakosunga bino namoni motema monene na yo ya kosunga parceke ozokontinue na kosunga olobaki yango mpe osaleli yango wana lelo oyo ngai nazobimisa maloba na nga devant video boyoki moko ya biso artiste comédien Mama Bolingo ndenge baartiste comédien bazolela ye ndenge aremexaki chef de l'état na lisungi ndenge asungaki ye ntango azalaki nano na vie mpona problème ya santé na ye totikala kaka na page noire koya susu na ngambu ya biso icône Jibin Piana papa chéri po abeta 50 ans sa tampo moto pamba tobungisaki moko ya bamusicien na ye Sege Mignon tolali tolamuka après 2 mois 3 mois Zulema ake lisusu atiki biso magi azalaki mpe malade ntango Sege Mignon azalaki mpe malade Zulema akei baprofete balobi bajournaliste balobi oyo nzambe alakisa ye bango Ken Piana ye pa lobaki yango Denis Les pe alobaki lelo kotala na parcours to na 2024 oyo ti to koti 2025 oyo Jibin Piana aza toujours na ba problème pourquoi ezolanda kaka ye obungisi ba musicien operdre bango oyo koperdre su moko ayo ya makila Océane Piana Longondo asali kudu accident me batuti na mutuka mwana 27 ans na France auti na entraînement azozonga ndako otu sport na kosala ba physique na ndenge ezalaka ya nzoto mwana azonga ndako batuti
yo wana na papa na ye bozomona na bandeko na ye mwana asambela pe makasi. Mais pourquoi nzambe permettre que liwa elandaka mwana oyo? Bandeko ya Jemidor TV bomeka nanu ko réfléchir to kotala na bomoto to na misu ya kati mboka neti France batuti mutu voiture wana emonana te, tandis que na nzela wana na donc ba caméra ba caméra gauche droite ba caméra tisikoyo mutu ko tutaki mwana ezo monana te. Ba bomaki quelque part ba ko bwaka e babi misaka oui mutu kande mutu etuti mwana. Ou bien ils ont vraiment vrai voiture et tout est moins. Point d'interrogation. Liwa Yosean Piana Longondo et Uti Wapi. Biso to lo baramingi te na Jemidor TV mais to laksaka ba œuvre na biso to ba biloko oyo bango moko membre famille bazoloba. Toyoka nanu audio oyo ya mama azolela baibie mwana na ye baibie mwana. Nani aibie mwana? Point d'interrogation. Peuple bolobi nini? Mwana 27 ans Océane azaki dana fiancé na ye. Bandeko ya Jemidor TV pasi kotala mariage à mwana eza na 2025 awa. Mariage ya mwana bientôt jibalinga ko balisa mwana na ya. Mais mwana kei atiki papa chéri na pasi oyo choc non papa chéri azana ona mutema esilika ate ya Seguin ya Zulema esilite mais ayoko perdre sous moko ya makila Océane Piana akei. Est-ce que na poto lelo mutu ke etuti mwana to etuti mutu et ça la 24 heures to 1 heure du temps to 2 heures ba mona ngote na ba caméra to la police ou ezawana mutu ke tuti Océane eza mutuka ya esprit eza mutuka normal te oyo tuti mwana wana boye bisanga soki mutuka normal ba caméra ezawana pourquoi pas ba mona tisiko ba découvrir voiture to jeep wana te pourquoi papa chéri motema pasi est-ce que eza ba sacrifice to liste oyo déjà salaka kala ben parto ya signaka tanga zara na succès ou bien eza ben parti moko ya signé ya succès mo kala te so azo pela balanda Jemidor TV bo tapoter et ça nga bien bo s'abonner massivement na Jemidor TV bo zo ba réalité to ba vérité bientôt ba vérité zo bima des jours de ton butumbutu koti na famille ya JB na ngambu ya Longondo na ngambu ya papa chéri mbutu ekoti pona liwa ya mwana oyo ya 27 ans tolanda nanu audio oyo ya famille
toyoka bavérité oyo ebimi na kati oyo population alobi te biso Gémidor tolobi te mais famille nde elobi. Oui, balandi ya Gémidor TV boti kolanda audio ya mama. Mama leli bayibie mwana. Nani ayibie mwana? Nani ayibe mama mwana? Nani? Jibe to nani? Bayibinga mwana. Ya biso balandi ya Gémidor TV bolobi nini? Clavier za na maboko na bino, chombo za na maboko na bino, machine za na maboko na bino, bolobi nini? Bo commenter nini? Liwa mwana oyo Océane euti wapi? Mpiana euti na ngamba mama na ye, euti na ngambu ya papa chéri. Tuza kaka liwa ndenge ezalaka, accident ndenge ezalaka ya nzela. Bango tango babengi famille ke mwana bino akufi batuti ye na prince, famille bake découvrir mwana wapi na hôpital déjà ou bien place na lia ou place ya accident salame. Ba vérité wana kalate bozo songo na Gémidor TV. Bo s'abonner massivement po dès que tozo coach ya bino ba vérité wana et comme la bino mbala monga na ba chombo na bino. Merci. Tosuka na moko ya biso TNK vidéo. Tonto Kalanga pa uti otika biso. Moko ba réalisateur ya munene na mboka Congo. Asala ba clip na ba messe belé. Ba Wera, ba Jibe, ba Papa Wemba, ba Madilo, ba frère Patrice wana nyaso. Lelo swazana biso te. Oyo biso tozwaki mwa tobagisaki mwa ba implice pa na ye. Molimo na ye epe mana kimia. Topesi ba mes condoléances na famille. Nzambe a consolé bino. Abate la bano ya tiki mwasi. Nzambe amona bino a visiter bino. Merci na balandini ostu ya Gémidor TV. Nandenge bozaka fidèle ya kolanda chaîne ya bino Gémidor. Topesi bino merci. Merci na mon boss de Onzinga na Suisse. Tokobosa na te na moko ya biso ya kati ya motema ingénieur Patrick Mulumbo azaki na sima caméra. Lelo nga moko réalisateur Geni Penge. Tolobi to simba makambango po actualité to boyelala. Tant ba vérité to makambo ezo bi me photo lobela. To tika la simate. Merci l'équipe Nyestu ya Gémidor TV. Ngana bino to kabwani awa. To monani prochainement na numéro mususu ya sika. To na ba vérité ya liwa ya Océane Piana. Ba vérité na liwa ya mama Bolingo akufi na Maroc na se ya pongi. Akufi na hôpital ou bien akufi na ndako. Maroc aussi du sabbat. Merci. Bye bye.